Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 po ete ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 po ete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zumel 1000 pour radio anezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Moto volcan qui yango ya bien Keba Zumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka na bengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na Radio Zumel. Avez raison aïe. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesa na kolanda Radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesa na kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini lelo ezali bongo mokolo toyambi bongo Monsieur Papi Tamba oyo aye po ete tobeta masolo akoka ko éclaircir biso na oetalaki bongo masolo ya ville morte oyo ba opposant ba belelaki oyo basengaki na ba peuple ete bakende misala te ba mama bakende wenze te bana bakende kelasi te eloko moko esalama te kasi lelo oyo Monsieur Papi Tamba aye po ete akoka kopesa lumière na kati na masolo yango mpona kotalisa biso lolenge ndenge nini makambo yango elekaki eske ezalaki réussite totale pona annonce oyo ba opposant ba pesaki to ezalaki échec wana nyonso tu tokoyeba yango mokolo mwa lelo kasi ya mbote tolobisa Monsieur Papi Tamba tout d'abord tobaluki bongo epai ya Monsieur Claude Moussaï. Monsieur Claude Moussaï, merci mingi pona présence na yo na kati na masolo na biso ya butu ya lelo pe équipe mobimba ya Radio Zumel 1000 topesi yo bambote ya mingi esika ozwami. Merci Papa Roger ngai pe na pesi bino bambote ya mingi na équipe mobimba ya Radio Zumel 1000 na bandeko na nga nyonso tozala bango na forum na ba auditeur nyonso to bakolanda biso na pesi bango bambote pe na souhaiter bango vraiment
émission malamu donc tolanda yango mpo victoire eza na côté na biso donc vraiment naza na esengo na mokolo ya lelo mpo nayebi ke baéchoué quoi donc nazongisi maloba mboka yo papa Roger. Merci beaucoup. Merci, monsieur Claude Moussaï. Alors, Natango Tobaluki Bongo Epaya, monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza, merci mingi pour la présence na yo na katina masolo na biso ya butu ya lelo. Pe équipe mobimba ya Radio Zumel Milto PCO bambote ya mingi. Esika Ozwami. Oui, merci Papa Roger Ngapeloko là. Napesi Ombote, napesi Papa Jacques, Maman Rosalie, Ndeko Papitamba. Ndeko Profa, Augustin, Claude, na Papa Loma, na ba landi nyonso ya Radio Zumel 1000, na pesi bango mbote. Merci Papa Roger Nazong Seli Omaloba. Merci monsieur Pierre Maziza. Alors Natango to baluki bongo epai ya monsieur Profa de Profa. Merci mingi pour la présence na yo na kati na masolo na biso ya butu ya lelo pe équipe mobimba ya Radio Zumel 1000 topesi yo bambote ya mingi esika ozwami. Merci vraiment na bino nyonso surtout yo Papa Roger, Maman Rosalie, Papa Botamba et puis na Papa na Papi Tamba na Maziza na nani Claude Moussaï Mutunangai na batu surtout oyo bakolanda biso et puis naza na sempena mingi mpona kozonga su lelo na émission oyo vraiment yango eza lokola mwa ndenge mama Rosalie alobaka ke vitamine B na nzoto kwa po epesaka mwa nzoto makasi surtout te masolo eza kitoko. Merci, monsieur Profa de Profa. Alors, on attend de l'équipe Bongo Epaya, monsieur Loma. Monsieur Loma, merci mingi pour la présence na ona kat na masolo na biso ya butu ya lelo. Pe équipe mobimba ya Radio Zumel 1000 topesio bambote ya mingi esika ozwami. Oui, merci mingi Papa Roger pour la kopesa ngai maloba. Ngai pe la pesi mbote mingi et pas ya yo moko Papa Roger et pas ya monsieur Papi Tamba oyo betela biso solo et pas ya monsieur Pierre Maziza et pas ya Claude Moussa et naloba kaka biso nyonso surtout oyo na kati ya forum na ba oyo bakolanda biso na libanda ya forum vraiment tolanda makambo oyo euti freshman na Kinshasa et pas ya Papi Tamba oyebisa biso mpo na madongonomiso bakambalinga kosala. Merci mingi Papa Roger azok silo maloba. Merci monsieur Loma. Alors on attend to baluki bongo epai ya monsieur Augustin Kakuji. Merci mingi pour la présence na yo na kati na masolo na biso ya butu ya lelo pe équipe mobimba ya Radio Zumel 1000 topesio bambote ya mingi monsieur Augustin Kakuji esika ozwami. Oui, Papa Roger, merci beaucoup. Mbote pa na yo moko, Papa Maman Rosalie, Papa Jacques, mbote pa Papa Loma, Ndeko Jérémy, Ndeko Claude Moussaï, Ndeko Maziza, camarade Papi Tamba, bandeko nyonso baza na kote ya boîte kuna, na ba auditeur na biso nyonso bazali kolanda biso na mokili mobimba esika bazali. En tout cas, c'est un mingi kutanga lisoso. Merci Papa Roger. Merci monsieur Augustin Kakuji. Alors on attend to baluki bongo epai invité na biso ya butu ya lelo monsieur Papi Tamba. Monsieur Papi Tamba, merci ya mingi na ndenge oye na kati na studio na biso ya Radio Zumel 1000 po ete tokoka kolobela ba makambo oyo etalaki bongo ville morte oyo bato mingi bazali koyeba penza te eloko nini penza ya solo elekaki yango wana présence na yo ezali penza malamu po ete tozwa lumière na makambo mingi po ete yo ozali sur place kuna na Kinshasa yo nde koyebisa biso eloko nini oyo penza elekaki kasi yambo te tokoka kolobisa yo na kati na sujet oyo. Tout d'abord équipe mobimba ya Radio Zumel 1000 topesi yo bambote ya mingi monsieur Papi Tamba esika ozwami. Merci mingi Papa Roger.
merci mingi na bino nyonso na équipe mobimba na balandi nyonso ya radio Zoomel 1000 na ndenge tozwi lisusu mwa occasion lelo po tobeta masolo mais tobetaka masolo ya vérité biso biso masolo lokuta te. Merci beaucoup. Merci monsieur Papi Tamba. Monsieur Papi Tamba na banzi lelo ezali penza mokolo kitoko oyo yo ye po ete okoka kopesa biso lumière na oyo etali bongo bamasolo oyo ya mot d'ordre oyo opposition epesaki mpona masolo etali bongo ville morte. Tokolinga yo penza oyebisa biso vérité eloko nini oyo elekaki po ete monsieur Papi Tamba na nzela ya net tomonaki quand même yo ozalaki na motuka oza kocircule na ba commune mwa mingi oyo ozalaki po olingaki ete po olakisa na bato vérité ya oyo etali bongo masolo ya ville morte. Tomonaki ndenge ozalaki kotambola mais monsieur Papi Tamba awa na poto bato bakomi un peu divisé bamisusu balobi ville morte wana ezalaki penza réussite moko total po ete bato baobéisaki na mot d'ordre ya baopposant et puis bamisusu balobi te ndenge ezali wana bato babimaki na bango basalaki baaktivité na bango comme d'habitude mais lokola yo moko ozali awa na kati na masolo ya butu ya lelo yo nde moto kokoka koyebisa biso mpenza vérité esika masolo yango ezali po ete yo ozalaki sur place kuna na Kinshasa ozalaki na kati na koyeba makambo wana nyonso ndenge elekaki mais monsieur Papi Tamba eloko na kosenga na yo ebongi malamu yo oyebisa biso na esika oyo monaki ete ezalaki mpenza réussite totale eke bato barespectaki mot d'ordre wana kobomba te loba vérité na esika oyo monaki ete baopposant baeshuaki bazwi réussite te na makambo bango basengaki kobomba te lobela biso vérité tolingi ete tozwa mpenza vérité epai na yo mpe yango wana tokosenga na yo olobela biso ofungolela mpenza baauditeur motema oloba oyo nyonso yo omonaki mpo ete ntango biso tomonaki yo na motuka ozalaki kocircule yebaka ete totalaki yango mpenza avec beaucoup d'attention tomonaki ndenge nini oza kocircule na bacommune mosusu oza kokota ndenge toza komona bato bazali mpe na libanda mpe yango wana tolingi omekanani koyebisa biso bosolo mpenza na makambo nyonso tu oyo elekaki na oyo etali bongo mot d'ordre ya ville morte oyo opposant bapesaki na population eske ezalaki réussite totale to te malobe ezali epai na yo monsieur Papi Tamba s'il vous plaît. Nazo renouveler ba remerciement par rapport à invitation na disponibilité na bino. Je crois que nako répondre à la question non en allant un peu au-delà il y a question non ça vous permettre une tautologie ça ina oloba makambo susu o eza na kati ya question non été mais je pense ezali lié toujours dans même sujet. Monsieur Papi Tamba ozali libre to permettre yo oloba oyo nyonso ozali na yango malobe ezali epai na yo s'il vous plaît. Merci beaucoup papa Roger. Pour ce qui est à journée à Lelo mardi je serai un menteur na kati ya émission na bino si je dis que elle est comme tous les mardis ordinaire na Kinshasa. Je serai un menteur. Je serai aussi un menteur sur le dit que batu babima quitté pour répondre na mot d'ordre quelconque il y a opposition. Je serai aussi un menteur parce que ce qui na lobby que na osala menteur sur le lobby que ils comme un mardi ordinaire. Ça veut dire que batu batambolaki mais batu batambolaki ndenge batu batambolaka tout le temps. Et ressemblaki moi mouké na mois d'août. Moi je na mois d'août to tambola na Kinshasa fréquence à 7h à 9h. Batu ba dominango mingi ezali bana classe ba bi scolaire et ceux qui bana classe na mois d'août bazana na vacances fréquence ezala modèle ko ezaki lelo. À côté d'eux, on trouve quelques travailleurs batu msuna arrêt bis. Na ba air wana embouteillage à la ramingité. Ba maman ya mapa bango bazali beaucoup plus à proximité. Ba teki ba mapa na bango ba wenze. Ba maman msusu ba kiko sala ba wenze na bango. Les images que nous avons montrées ndenge za place wana ezali sans tricherie.
Et là, image Nazwaki, juste étant abîmé na RTNC. Parce que moi, j'ai quitté la maison à 6h30. Pourquoi on a quitté à 6h30? Comme il fallait banda émission à 9h na RTNC, je me suis dit que l'opposition congolaise au Sakana Batu Mingi. Je vais prendre des images na Faden Hauser et pas Martin Fayulu. Ça, je me suis fait ces défis. En ici, de Pierre Maziza, na Yomogo Bozana Bisso na groupe Mokopé WhatsApp, je l'avais même annoncé. J'ai compris que tout ça fait dans quelques bateaux Martin Fayulu Nakati, ils ont dit prévenir parce que va mettre en place dispositif de sécurité. Oyo et Salaki qui bazala un peu plus prudent. Mais ils ont seulement oublié que s'ils sont prudents, les autres aussi sont prudents. J'ai dit utiliser les gars. Tozi ba image mon amateur, vraiment pas dissimulation. Na portable mais modèle mon bango mon place baza va comprendre les amitiés et ces images là sont présentées. C'était pour faire ressortir un peu la méchanceté de ces gens. Il y a Olaksake, Martin Fayulu qui vend secret 2000 francs. Et Sika Batouayaka, Batou d'un certain niveau, il y a classe. Pour aller Martin Fayulu, il a les droits à Teka Fantanae, à Teka Sikrenae. Mais Martin Fayulu a roulé maman ou à Teka Sikrenae 500 francs. Peut-être Nangou, Bana, gâteau 100 francs. Maman a Teka on a kiosque à son barabaglas. Pour Teka peut-être 2-3 casiers au moins bénéfice par jour. Martin Fayulu va dire à cette maman, Kanga, ville morte maman pour passer na yo eza passe na ngai. Mais là où lui-même il est patron, Tate Kara secret 2000 francs, yé Martin Fayulu à Fongoli. On va se moquer des peuples congolais, tina niveau nini. C'est pourquoi, na Tongo, j'ai voulu vraiment prendre ces images-là et c'est un coup réussi. Na boyaki ko publier en bana moyi, je me suis dit qu'il n'a publié en Abutu. Na longwe kuna na kena RTNC, na longwe RTNC ta nazo zonga. Na komi na bandai, nazo ta l'affluence wana bino, je fais quand même sans tricage, na zuka ka téléphone, na tcheka na simbi na loboko, nazo tambola na motuka, ceux qui ezali vide, ceux qui ezali na bateau, ba mona yango. Comme ça au moins peuple congolais a comment comprendre Makambo Moussoussou. Dans la vie, Papa Roger, si vous voyez des gens bazana se précipiter na Makambo, yeba en wiza bateau bazali sûreté. Tota la ngai, ba image ming na publié on a pourquoi. Nazana tina se précipiter te. Ba moko balancer opération. Est-ce que c'est à nous de faire l'évaluation de cette opération? Non, c'est aux gens qui l'ont lancé. Ceux qui placent Bafandi na ba lobby qu'ils ont réussi, je vais dire bravo parce que ça montre que nous avons affaire avec des gens qui sont très loin de prendre le pouvoir. Ceux qui vraiment placent Bafandi Maboko, je vais vous dire que auto-évaluation n'engewana, toyoka au plus grave que ça, mais la preuve est que il y a autres en cas pouvoir. Parce que ça a été un échec par rapport à leurs attentes. Attentes n'a pas et qui a des niveaux. Bato mingi bayoka ki ono bakangi Martin Fayulu, ils allaient go la publicité par rapport à ces événements. Non. Bakangi était pour lancer la publicité, non. Pas ça la publicité à Martin Fayulu, pourquoi? Martin Fayulu a cherché, il y a introduit un niveau, il y a un militaire. Les gens se disent pourquoi Bakangi n'a pas mis un renseignement militaire. Mais c'est parce que il veut aller distribuer ses tracts et pas un militaire. Les tracts sont distribués par un militaire, renseignement le dit que non, l'armée est pour la Macambouana. Tant que vous avez renseignement, il va nous kanga Martin Fayulu. Bakangi avec plusieurs téléphones portables pour esquiser ngai na loba na ngai parce que pour ça sakana peuple était. Il y a beaucoup de gens bazara toujours na pour ça les politiquement correct. Moi j'ai la chance d'être Papi Tamba, je ne suis rien dans ce pays. Dans une obligation protocolaire que bloc pour que
Namega Rosal un peu le politiquement correct. Moi, j'ai un devoir, c'est de dire la vérité au peuple congolais. Bakangi, non pas seulement, il y a plusieurs tracts du député national. Bakangi a plusieurs téléphones portables. Bakangi a 2 pistolets. Bakangi na mbongo. Ndenge za place wana, oya nonga redistribuer na bateau. Et puis bakangi na biloko mosusu au moins na loba awa ezate. C'est un député national. On se pose la question pourquoi il va se retrouver avec tous ces différents éléments. Que cherchait-il lorsqu'il commence à franchir millénaire? Quand Bakangi a un téléphone portable, au moment où je parle, mail n'a pas échange à SMS ou à bloc comme ça, très compromettant. Ils ont tout récupéré. Le dossier n'est pas fini. C'est juste qu'il a une fonction à député et que cette fonction à député, même si les arrivent procéder à flagrance, ils ont entendu par un magistrat, mais quand même, bataille un peu comment est-ce qu'on arrive au Parlement qui est en vacances, s'il sera nécessaire de la part d'un magistrat au sein de l'effet d'immunité. Les gens ne doivent pas penser que les dossiers Fayoulou et Sili. Non. Nous ne sommes que dans la procédure. Parce que Makambo Bakangi et Nango est très compromettant. Ce qui est choquant maintenant, c'est la même personne. C'est pourquoi je tenais ce matin, il y a reçoit l'image. La même personne qui cherche à attiser les faits dans le modèle Wana, cette personne oublie qu'il est aussi un Congolais comme tout Congolais. Ça veut dire quand vous demandez à d'autres Congolais, Yako Kanga, pour n'avoir ça la ville morte, et qu'il devait lui-même commencer par prêcher par l'exemple. Non. Il fait tous ces bouquins, il y a beaucoup de à ça. Mais il ouvre tranquillement chez lui, de qui c'est Morton? De qui vraiment c'est Morton? Je disais tout à l'heure, Papa Roger, des gens qui aiment agir dans la précipitation. D'ailleurs, au monde, même première image, on va poster qu'ils ont 5h38. 5h30. Donc, c'est-à-dire, au senti battu au jour, c'est-à-dire qu'ils sirent dans la moté, dans ma campo, ils se sont réveillés, à 4h du matin, ils ont commencé à Kotumba Wapine, à Moussoussou. Ils ont lancé des messages à terreur pour dire aux gens que non, ceux qui ont mis lobby, il va se passer ça et ça. Ils ont cherché à instrumentaliser certains jeunes, à terme, pas un mot stratégique. La plupart de émissions où nous sommes d'une certaine génération, où nous vivons les années 90. Nous savons ce qu'on appelle par ville morte de ces années-là, l'époque Union sacrée, l'opposition radicale. On disait une chose, le lendemain, les Aokauka, on n'avait pas besoin, il y a un acte de provocation, ou il y a un piné, personne n'a eu besoin. Il nous parle de l'événement le 16 février. Le 16 février, si les gens ont belle mémoire, alors qu'ils chassaient à l'époque, l'estimation de population était entre 4 à 6 millions, on avait plus de 1 million de Kinois à Balabala, plus d'1 million, le 16 février 92. On a déploré plus de 67 morts. Mais ça n'a pas empêché au président Mobutu de continuer à exercer son pouvoir 5 ans encore. Et s'il a perdu ses pouvoirs, ce n'est pas par cette marche à 92, mais c'est par rapport à l'AFDEL qui est arrivé. Les effets d'annonce de cette nature, c'est bien. Nous applaudissons quand les gens sont dans l'autosatisfaction. Moi, quand je suis Vital Kamerhe, qui est en train de parler d'une récite à journal et l'autre, je me dis bravo. Je préfère vraiment qu'ils continuent comme ça. Comme ça, au moins, voilà, ils vont faire les bilans dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, où nous serons toujours au pouvoir, avec l'ex-stratagème, bon bataille. Mais là où ils n'ont pas raison, qu'est-ce qui est ridicule et pas dans Bango? Les ambassades. Nabatu Oyo, pendant que soutenir Bango, il leur avait dit que le journal Lobby, c'était une journée la dernière chance. Journal Lelo plutôt. C'est-à-dire, meki action mingi na Bango.
et c'est ce que je vous dis est officiel. Ils ont dit qu'on a la capacité de mobiliser, vous allez voir, ok, c'est une journée à dernière chance. Vous avez remarqué que pour vous comprendre que c'est un échec, le communiqué vient de tomber. L'Union africaine, l'ONU, l'OIF et l'Union européenne, tous réunis, appellent les acteurs politiques congolais au dialogue inclusif. C'est un désaveu pour dire que Tolanda nous se soutient. Vous nous avez encore roulé dans la farine. Ils leur ont offert même la chance jusqu'à passer les communiqués. C'est là que nous devons aussi comprendre le fonctionnement aussi de certaines choses. Nous ne devons pas critiquer que pour critiquer. Mais on a lancé un message intox et belé. Moi, je me vois mal comment un parent peut envoyer son enfant de 9 ans à l'école quand on lui dit que ça va brûler. Moins de faut pas la première chose, il faut que ça va il faut comment est-ce que va communiquer pour la classe. S'il y a un problème, ça s'appelle mesure de prudence. Mais pourquoi ils ont pris ces mesures de prudence? Parce qu'ils ont pensé, l'ambassadeur, que réellement ces gens-là, comme ils avaient promis des choses, que cela laissait faire. Mais pourquoi le communiqué vient de tomber? C'est un désaveu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils n'ont plus d'autres passages. Et lorsque le communiqué tombe, ce n'est même plus question de l'ONU, de l'Union européenne seulement, de l'Union africaine seulement, ou de l'OIF seulement, non. Les 4 institutions communiquer conjoint. Les gens qui passent, vous n'avez pas la capacité. Pendant ce temps-là, qui continuent à s'applaudir, pas continuer qu'ils sont en train de réussir. Ces gens sont des spécialistes d'échecs. Ils n'ont jamais réussi à nous ébranler. Mais l'essentiel que à cause de quand ils vont sortir du Sénat, c'est une victoire. Peut-être qu'ils ont besoin de s'auto-satisfaire pour se faire une bonne conscience. C'est pourquoi ils vont parler comme ils parlent. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité est que les gens qui sont sortis, ces gens-là, ils ont désavoué les rappels. Les gens qui ne sont pas sortis, ils ne sont pas sortis parce qu'ils ont eu peur, il y a un tox. Ce n'est pas parce qu'ils ont répondu à un mot d'ordre. Cela peut se vérifier tant que tu se rendre compte que le l'après-midi, ma communion se zongi normal. Alors pourquoi cette précipitation de prendre des images avant que Mokili ait banda? Je vous ai parlé, à Kinshasa, c'est à mois d'août, quand il n'y a pas d'enfants. Parce qu'il y a une école, ainsi de suite, de 5 à 8 heures du matin. Donc, ils se sont précipités. C'est ridicule. Parce que maintenant, quand les images arrivent, vous n'allez pas dire que non. J'ai vu quelqu'un qui a dit oh, bah, image aussi, image il y a Google 2011. Ok. Il me semble que Google 2011, on paie sur 200 €. Quelqu'un me dit que non, voilà, bah, image, image, il y a lobby, c'est-à-dire lobby de 15. Ok, bravo, continuez. Ça montre qu'ils sont désemparés. Ils sont venus dans la précipitation. Les gens les ont laissés faire exprès. Nous les avons laissé faire. Parce que nous allons poster les images authentiques. Je ne suis pas le seul à poster les images. L'image est pour comment était la ville. Va continuer à s'auto-satisfaire. Va continuer à penser qu'ils sont en train de prendre les schémas. Il y a pays continue et la MP n'est même pas ébranlée d'un centimètre. Même pas d'un centimètre. Alors ceux qui font la banque, ils ont autosatisfaction, qu'ils continuent. Nous sommes au pouvoir et dommage pour eux parce que ce n'est pas par ces méthodes-là qui vont le là-bas. Je vous ai dit que 1 million de personnes mais il est resté au pouvoir 5 ans encore. Moi, si j'étais opposant, na bloc aboué, na otika la sima na olela.
je vais demander aux amis, rectifions les tirs. Je dis aux amis, n'allons pas dans l'autosatisfaction parce que ça ne va que satisfaire Bissomo dans notre ego. On est toujours en face d'un pouvoir qui continuera à nous damer les pions. Et c'est ce qui va continuer à se faire. Avec une telle opposition, c'est ça qui va continuer à se faire. Voilà un peu, Papa Roger, quand je dis que il y a un peu au-delà de la question. C'était pour parler de l'ensemble pour ratisser la situation. Maintenant, le communiqué vient de tomber. Encore une fois de plus, c'est Joseph Kabila qui gagne. Encore une fois de plus. Comme il a toujours gagné. Ah, Raïs Oumela. Oumela. Ah, Raïs Oumela. Oumela. Ah, Raïs Oumela. Oumela. Ah, Raïs Oumela. Oumela. Et pendant ce temps-là, il y a des gens derrière qui disent qu'ils ont gagné. Ok, merci. Ils gagnent dans l'opposition. Je vais leur souhaiter Oumela. Dans la opposition, pendant que souhaiter Joseph Kabila à Oumela le pouvoir. Donc, c'est pourquoi tous les jeunes de Kin commencent à le dire. Opposition, Boyebela. Boyebela pour Yako Oumela. Donc, ils sont désemparés. Qu'ils continuent à aucun débat, c'est pas s'auto-satisfaire là où ils ont échoué. Et nous, ça nous arrange. C'est ce que je voulais dire. Merci, Papa Roger. Merci, monsieur Papi Tamba. Alors, natango na kosenga na bandeko bazali na kati na forum, bozala na patience, natanga na no mituna ya bandeko bakomi côté ya boîte. Toleki bongo na motuna ya Vien Koi. Avandi bongo na ville ya Londres na mboka Angleterre akomi boye. Akomi Papi Tamba na kokamwa yo na makambo oyo outi koloba pe na moni ete uzali penza moto ya lokuta. Quand est-ce que ba ambassadeur ba lobi ete oyo ba opposant basalaki mokolo ya lelo comme ville morte ezalaki dernière chance oyo bapesaki na bango pe ndenge ezali wana basengi na bango nyonso tu bakende na dialogue. Omoni ndenge boza kodistraire bapeuple, omoni ndenge oza koyebisa bapeuple bamakambo ya lokuta, bamakambo wana ozali koloba ezali kouta nde na bapropre sentiment na yo moko. Tika kodistraire bato ndenge ezali wana opposition yeba yango ke baza kosala mosala moko oyo même endimami na monde, voire même ba-américain bayebisi na président Joseph Kabila eke ndenge ezali wana a respecter constitution pe soki tokomi na mois de novembre ayeba ndenge nini ya kokanga bisaka na ye akende. Mais yo ozali koya koyebisa bato ba makambo mosusu awa. Omoni ndenge boza ko distraire ba peuple. Quand est-ce que ba lobiete ba opposant ba pesaki bango dernière occasion na makambo oyo touti ko mona ndenge leki na ville morte ndenge ezui succès oyo bato nyonso tu ba bimaki te pe epesi bino trouble bokomi kolobaloba. Zalande na motema ya malamu tika nde koloba lokuta. Ok, monsieur Papi Tamba, désolé, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Papa Roger. Na website seulement Ndeko, comme nous l'avons toujours dit, prenons date. Vous savez, Kola Kolamuka, Batumi Bakanisa Ake, Mokolo Oyo Togo pesa comme date victoire à Makambo, Batumi Bakanisa Eko Komate. Papa Langai, si je vous dis cela, si on a joué du Yango, si on a quelques entrées dans le milieu diplomatique, si on a quelques entrées dans le milieu politique à haut niveau, on a s'est renseigné. Moi, je ne vais pas aller au-delà. Je n'ai rien à prouver. On a seulement s'est renseigné. Et on a Sogomoni, dans une ville où il n'y a eu aucun dégât. Lélo, il n'y a eu aucun dégât. Moutakou Fité, Lissa Sebetité. Mais vous voyez la communauté internationale, 4 grandes organisations et ont signé un communiqué conjoint. Si vous allez Moutouza, moi, Bouania Mouké, il faut que ce sont des choses qui n'arrivent pas par hasard. Mingi. Basala Ganding, moi, ceux qui ont mboke sombré dans la violence. Aujourd'hui, il n'y a eu aucune violence dans Kinshasa. Aucune. Moi, ce que je vous dis,
eza biloko on azanga na poser loba pamba te. Et place Bazali, ils le savent, même ceux qui passent ça là, autosatisfaction pour se faire une bonne conscience. Mais cette bonne conscience, ce n'est pas ça le pouvoir. Maintenant, vous voyez, Sabino et Lokomoko, et le qu'on est sexana Ming. 2006, élection présidentielle, nous voyons plusieurs opposants faire le tour. Il y a Poto. Bangonio son a Poto, Bakende, Basala Boye. Oh, les Américains ont dit. Toyoka même, Oscar Kachala, l'homme des Américains. Donc, le commis Freddy Matoumou, l'homme des Américains. Que c'est l'homme des Japonais, Banani, on a tout entendu dans ces pays. Ces gens-là, l'homme de FMI, ou l'homme de ceci, ils n'ont jamais gagné une moindre élection. Donc, comme en 2011, on a tout c'est pire. Pessi avion, Américain batangi communiquer boy, Français ba lobby boy. Naïf Sarabino toujours que politique hein, eza musala. Ce boy bi politique ité, eza peu importer. Monsieur Papi Tamba. Monsieur Papi Tamba. Mandeko namoni Monsieur Papi Tamba azui problème ya connexion mais naebike ya kozongela biso kala mingi te. Mandeko bouti koyoka bino moko ndenge Monsieur Papi Tamba auti kolobana o itali bongo événement oyo ya mokolo mwa lelo ndenge nini opposition ezui penza échec pour être peuple à obéir na ye na mot d'ordre oyo bapesaki te. Oh wana ezali na yango makambo te ke tozali koloba po ete même pe ba image ezali peuple abimaki ba maman oyo bakendeki wenze batekaki babiloko na bango pe bato mosusu bakendeki na misala kasi ya mbote Monsieur Papi Tamba zongela biso po ete aya kokontinue na maloba oyo azalaki koloba na baluki nano epai ya Monsieur Claude Moussaï. Monsieur Claude Moussaï na banzi uti kolanda Monsieur Papi Tamba ute ebandeli ti na ndenge auti kokata na yo koloba nini na nyonso tu wana oyo uti koyoka maloba ezali epai na yo Monsieur Claude Moussaï, s'il vous plaît. Merci Papa Roger. En tout cas, là, Nazan et Sengo, je pense que tant qu'on peut s'acquérir dans nos bambotes, na s'exprimer qui déjà est Sengo Nazanango, puisque échec est total et pas opposant à Bissona. Depuis Tongo et Lelo, nous avons un ordinateur, nous avons landa, l'évolution à Mboka, nous avons benga. Effectivement, on a biso Papi Tamba lobi. Eza penda bongo ezo senga biso ba calcul ebele te po toyebi na mboka na biso Congo tango bato batelemaka po basala mouvement moko boye okoyoka bato bazoki bato bakufi bato ti lelo ti na minito tozolo bati Papi Tamba ekoloba wana dégâts moko esalami na Congo te. Cela veut dire que peuple alingaki makambo wana te. En tout cas, na sepeli, pe na kumisi Papi Tamba po, depuis ebandeli na ya zoloba, azaki vraiment tellement clair que le basoki na lobby ke ezalaki boite na obima mutalokuta. Sope na lobby boite na obima mutalokuta puisque ozomona azoloba oye à vivre. Ozomona. Ndenge biso tola na ona banini. Moi, je pensais que peut-être à cause de ma bisomoni, mais ndenga keli, nandenge to landi, et zola que ça penda que non, peuple congolais a comme une maturité, il y a qu'à comprendre. Ndenga na lubaka soki mindele, ba bomaki, Mouze Kabila, puisque ba monaki, na tangwana peuple congolais a compris na ki penza na nos vision, ya Mouze te. Et puis, bazalaki pena donc confiance pena ndenge lelo na Kabila ezalaki te na président Joseph Kabila. C'est pour cela donc ba bomaki Mouze rapidement. Mais lelo onde tozolo babo peuple congolais a comme une maturité oya osakanate. Soki lelo alobi ba organisation na nyoso les 4 organisations nyoso tout. Ba kwesi mbanuana c'est que va comprendre pour si va comprendre na bango
mais pour faire voir opposant na biso baza opposant moko bidon donc baza ku opposant tenga na lubango depuis kala pour na faire voir bango pena ba mema bango tina suka. C'est pour cela lelo bako déclarer ne bo kindika na dialogue pour opposition na mboka na biso ezati ozomo ta le kwa mutu le kwa Fayulu to moni yango tina ba internet ezali hôtel na ezo sala comment yo zo sala moza ko privé batu mususu bakende ko sala maman mo wateka makala no bane yo ko kende oteka makala te po ville morte en attendant yo zo ko tsa ba poche na yo ozo tondisa yango na ba misolo donc ezala kate baza batu moko baza vraiment donc na éviter ba diable donc ba makamusu kutunde bazo salana donc même diable azo kamwa bango ke na niveau le donc bango bazo lekisa dose. C'est pour cela donc même pendant que on a vu ça à Londres, bon je suis tellement dessus puisque na éviter importance nini oyo biso ba congolais to pesa plus na ambassadeur o bana mboka na biso au moment où biso pe tozana ba ambassadeur na ba mboka oyo to fandi mais l'influence wana pourquoi ba ambassadeur na biso bazana ngote alors biso il faut to pesa ka o ambassadeur o ambassade de lobibo aux États-Unis lobibo. Moi je comprends pas. Ok, monsieur Claude Moussaï, monsieur Papitamba azongeli biso to pesa ye maloba. Monsieur Papitamba malobe zonge paina yo s'il vous plaît. Merci beaucoup, vous excusez-moi. Na comprenez que la monnaie coupure brisque. Les amants qui ont pris sa technologie. Donc j'étais en train de dire ceci, qu'en 2011, là je crois que nous avons assisté à plus grave. Oh non, avion, américain, nani, lobby boy. Oh non, ici nani boy. Jour son dîner de prière, ben si vous pourtant sont aux États-Unis. Oh non. C'est-à-dire ce genre de choses, c'est extrêmement ridicule. Que ces gens pensent que le peuple congolais n'a pas un mot à dire, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de dirigeant de l'autre. C'est extrêmement ridicule, vraiment très ridicule de le penser. Vous savez, nous, les chefs de l'État, en 2006 comme en 2000, il est resté. Nagatjambo comme il les a battus. Oh non, papa, c'est grave, papa, qui m'a coûté la Belgique. Oh, les Américains ont dit ceci. Oh, au lieu de tirer ma leçon, curieusement, ils continuent avec le même schéma. Les Américains ont dit, les Français ont dit. Parce que vous pensez que quand les Américains disent, quand les Français disent, et vous pensez qu'ils ne parlent pas avec les autres, c'est ce qui est ridicule. Qui en parle encore aujourd'hui? Sassou a changé de constitution au mois de mars. Il sera candidat dans l'élection présidentielle seulement et ils ont fait ça vainqueur. Mais vous savez ce qui se disait sur les Congo-Brazza par rapport à ça? Vous voulez que je vous sorte des communiqués des Américains, que Nabimsino va communiquer à vos Français pour dire maintenant qu'est-ce qu'ils avaient dit sur Sassou et aujourd'hui qui en parlent encore. Ceux qui ne veulent pas comprendre la politique, c'est leur problème. On va continuer. Puis surtout que le système a su que ça, l'opposant m'a beaucoup laissé mon aïe. Pour que mon abango, en réalité, ils ont marre d'abango. Donc il faut que l'opposant m'a beaucoup laissé mon aïe. C'est quand même ridicule, franchement. C'est ridicule de penser alors que ce sont des gens qui devraient être là en train de se remettre en cause. Merci beaucoup, Papa Roger. Ok, na kosenga na bandeko bazali na kati na forum bozala penza na patience po ete to mekana nu kotanga mituna ya bandeko batuni kote ya boîte po to libérer bango po tango na kopesa bino bandeko bozali na kati na forum maloba bozala kaka wana po na kopesa ba point de vue na bino bozwa ta na bino. Alors na tango to leki bongo na motuna ya monsieur Hilaire avandi bongo na ville ya New York na mboka États-Unis akomi boye akomi Monsieur Papitamba na koyoka na makambo nyonso oyo uti koloba na yoki malili na nzoto tango zali koloba ete tango bato ya sécurité bakangaki Martin Fayulu bamonaki ye na 2 pistolets oyo ezalaki na kati na voiture na ye pe na kamwe mingi pe na mituni avec 2 pistolets ye azalaki na yango po asala na yango nini. Alors na ye komona ete tango bango balukaka ba manifestation salama na mboka
ekoki mpe kozala bato mosusu tomonaka ete bakufaka na foule oyo bato balobaka ete bapolisier babeti bango masasi ekoki mpe kozala bango moko na kati na foule wana babetaka bapopulation masasi mpo ete baluka bajustification nini oyo bakoki kolakisa na niveau ya international ke botala ndenge nini gouvernement eza koboma bato ye akende kozala na 2 pistolets donc apreparaki yango mpona événement ya mokolo mwa lelo bayebaki ete soki mission na bango eresisaki azalaki moto alingaki aboma ta 2 ou 3 personnes parce que ngai nakoki kocomprendre ete 2 pistolets na mutuka na ye na batrak ezalaki kosala nini ebongi malamu biso bapeuple tofungola misu mpo ete tokufa lisusu lokola ya bangulu te yango wana ndenge ngai nalingi natuna monsieur Papi Tamba ayebisa ngai ndenge nini ye akoki kozala la possession ya 2 pistolets. Ok, monsieur Papi Tamba, maloba ezali epai na yo s'il vous plaît. Merci beaucoup. Na web salon de Hilaire, nous avons une opposition dans Mboka Oyo. Et elle n'a pas si bas au pouvoir pour monter Mama B et l'équipe Bango Mingi. C'est dans l'opposition, moi, batomité à Madame Mouté. Et bah, rejoindre à Bango, tout le monde a caca batomité à Mabé. Ces gens, ils sont en train de tout faire pour que ébrouiller la capitale. Oui, l'événement est janvier, le cas qu'il a fois passé. Il y avait des opposants qui étaient en contact avec Human Rights. Mais c'était quoi la raison? On ne blague pas avec l'État. Oh non, donc il va commettre des morts. Ah, ils à côté, ils tournent autant à côté. Ah non, ça dit ils sont en train de faire la comptabilité des morts pour mettre ça sur la tête de qui? D'un individu. Il veut, il y a un langage dans le toujours que vous allez marcher sinon. Parce qu'ils sont dans ça. Ils aiment l'expression pour la ville morte. Ils ont tant de cas avec ces gens-là, ils sont dans des jeux où ils allaient, les locaux, et pas mais va comprendre comment ils ont toujours été confondus. Comment expliquer ma communion sur la salaka? Ata va préparer qui coup nasuka et simbarate. Et là on va comprendre les alliés à moi. Et simbarate parce que nous sommes des gens clairs, tous à la mité en ma belle au la bamote. Talaka qu'on a fait cet exemple. Je prends une photo, il y a qui veille, il y a un match à RDC contre Rwanda. On a publié une photo dans un groupe WhatsApp, groupe à moins de 100 personnes. Oyo to solaka to salaka échange. Na publié jamais photo na Facebook. Ce matin, c'est le aîné Roger Bongos, n'a réseau à Iné Langaïté, toujours derrière moi pour écrire des choses sur moi. Bah obalanda mon bouquet, moi parcours n'a ba yebi chaque fois de combien d'articles Roger Bongos a écrit sur moi. Il récupère cette photo, lui qui ne fait pas partie de ces groupes WhatsApp. Qui lui a donné ça? A bibi cette photo comme si c'était une photo de ce matin. Et non, naka da ville morte ngai na kei et pas nanyo yo ministre Kinkie to fandi naka da ville morte. Curieusement, dans un message privé, je vois Francis Kalombo qui m'en parle. A combien il y a un message privé? Au moins il y a beaucoup de ville beaucoup fan de pas Kinkie. Où Roger Bongos peut avoir cette photo, qui lui a donné et comment c'est Francis qui m'en parle. Je n'ai fait que me poser des questions. Or, la vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens, d'abord l'image, la vidéo, on a posté, c'était le matin vers 7h du matin, j'ai quitté la maison vers 6h30. Il y a des gens qui m'ont vu à la télé, dans les cas qui de 9h à 10h, dans l'émission Papa Louchim. On ne va pas dire que c'était mon sosie qui était là. Mais ils inventent ma photo, ma héroïse, ma activité, toi on te met dans une autre activité. Donc, on a affaire qu'à des gens comme ça. Des gens qui trouvent les mensonges comme la norme. C'est-à-dire, le kuta et pas à opposant, c'est comment le cola n'a évité. Malade, tout bien. Va montage, va monter image ma bé. Va cause
basala boye mabe bakiluka basala makambo bango moko pour que balatisa yango bato misusu mabe. Mais il faut me tourner la question, pourquoi Simbara te? Nous sommes devant deux cas de figure. Aujourd'hui, nous savons tous que nous avons un problème. Majorité a dit que nous avons un problème. Le problème est lié par rapport à délai élection dans la République. Le problème dans le sens, c'est que la préalable est aussi c'est lobby il faut montrer pour avoir nettoyé le fichier électoral. Et pas les coopérations de nettoyage à fichier électoral. La CENI le dit. Donc nous savons que c'est un problème. Parce que nous avons un mois de février, bientôt aussi là. 16 mois pour Tawapi. Et comme jamais l'opposition sait que nous avons un problème. L'opposition sait que la CENI et puis s'il peut ficher et qu'il y a un problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La majorité dit, puisque nous avons ce problème-là, venons dialoguer pour trouver des solutions ensemble. L'opposition dit non, ne dialoguons pas, nous allons appeler les enfants des autres à la rue. Parce que ce sont toujours les enfants des autres où la ville, c'est toujours pour les autres. Alors, Bota la Binomoko face à ces deux projets de société. Ceux-là qui disent dialoguons pour trouver la solution. Nous ne voulons pas dialoguer, nous voulons que ça pète. Nous voulons que, parce qu'ils savent, que même s'ils disent, nous voulons que vous organisez les élections dans les délais, ils savent que c'est impossible. Ce n'est pas l'opposition qui organise ces élections dans ce pays, ce n'est pas la majorité. La CENI, organe technique, le dit clairement, ce n'est même plus une question pour Bomba. CENI bimisi rapport, na minute Oyo, toza sogi na 40e jour de balancer qui appelle d'offres. Banda jour balancer appel d'offres, ti opération la CENI et le bureau 16 mois, 1 jour. 16 mois, 1 jour, veut dire que nous allons dépasser le mois de novembre. Donc, l'opposition ne peut pas organiser les élections. Attends, l'opinion que tu as élection en mois de novembre, bah, on peut organiser, biso peut sauter. Après, il y a l'âble où il y a un enrôlement pour nettoyer le fichier électoral. Oh, bah, on peut passer là. Maintenant, face à ces problèmes, faudrait-il prendre de la voie où il faut faire briller le pays, ou il faudrait prendre de la voie à dialogue? Voilà là où nous en sommes. Mais aujourd'hui, ayant échoué pour la dernière fois, même le partenaire qui hésitait vient de faire un communiqué conjoint. Je ne sais pas si on se comprend. Des gens qui connaissent les pratiques internationales, bah, il dit que lorsque vous avez l'Union africaine, l'OIF, l'Union européenne et l'ONU qui signent un communiqué conjoint pour demander le dialogue et que Bango Nyon soit pour accompagner le processus de dialogue, ça veut dire ce que ça veut dire. Ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne savent même pas lire les signes du temps, c'est leur problème. Merci. Ok, natango toleki bongo na motuna ya Monsieur Guy Loufoa, avant di bongo na ville ya Amsterdam na mboka Hollande, akomi boye, akomi Papi Tamba na moni ozali koloba na orgueil nyonso pe na makambo nyonso ozali koloba ndenge nini ozali komi mona. Me ngai nazali na motuna moko na lingi na tuna na yo. Yo ozwi audace na yo na ba petit na yo po bokende ko filmer hotel ya Martin Fayulu. Oyebi yango te na constitution na biso ezali ko pekisa ete yo individu okoka kozwa caméra cachée pour na kokende ko filmer ba bien ya mutu oyo et surtout un député. Est-ce que atuana yo salaki ya kotinda ba petit na yo po bakende ko filmer hotel ya Martin Fayulu? Oyebi te ke ezali infraction. Et puis na ndenge bozali kokota na hotel ya Martin Fayulu na ba caméra cachée. Infraction ezali ete ndenge bokota ki wana donc koloba soki bozalaki na ba bombe bokokaki pe ko faire exploser hotel ya Martin Fayulu alingaki azala na esika ya kokende kotuna te po nini pouvoir ezali na maboko na bino. Bomoni ndenge ba makambo oyo bozali kosala na mboka ba makambo oyo ezali illégal po ete meme na kati ya constitution ezali na ba paragraphe oyo ezali koloba ete okoki ko espionner un député national te na caméra cachée pour que ne ko filmer ba bien na ye.
sepela Papi Tamba mais sambela kaka ete pouvoir na bino elekate po soki eleki na banzi ete tango bino bokotikala na banzi bino nde mutu bokofuta masumu nyonso tu ya makambo bozali kosala lelo. Ok, monsieur Papi Tamba maloba ezali epai na yo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pour moi, la question que je me poserais, si vous êtes de quel côté? Vous êtes du côté de la justice ou vous êtes du côté de l'injustice? Vous êtes du côté du peuple ou vous êtes du côté des bourreaux du peuple? Je suis devant une situation où j'ai un député national, un député national élu par le peuple. Ce député national qui est élu par le peuple, 24 heures avant les événements, on l'interpelle avec les faits ou bien avec une extrême gravité. Il distribue les tracts. C'est ce député qui distribue les tracts. La gâte de tracts, voilà. Abengi ba fonctionnaire, abengi ba policier, abengi ba étudiant, ba élève, ba tout ébélé. Je crois que mon copie à tracts, voilà. Abi lobby bobi maké, so vous avez commerce beau kanga. Par rapport à telle raison pour tout ça, l'opération Villemont. C'est un député qui l'a dit. Moi, maintenant, je regarde un peu le comportement des députés, on a par le passé. Nous avons plusieurs fois dénoncé que tant que Bana Baninga et pas Nayemoko Asala. On n'avait pas de preuves. Je prends la responsabilité ce matin. Aux en la poto, au début, comment est-ce que lorsqu'il faut préserver une certaine opinion, la journaliste d'investigation mingi, à l'action sur l'image à la caméra cachée. Alors, je prends la responsabilité. Si c'est ça qui vous gêne, il a là qui s'est monté à Martin Fayou, je n'ai rien à foutre. Parce que pour la il ne faut pas prendre les enfants des autres comme vos objets. Ça ne se fait pas. Maman a été Fanta 500 francs. Oui, si maman a akanga tekate. Yo te 2000 francs. Olobi na maman qui non, nege zali place yo te 2000 francs, olobi na batu no bofumola. Et c'est ça que vous me reprochez. Pour montrer cette vérité dans le peuple, pour le peuple Fungola Miso à qui il a affaire. Oui, Martin Fayou a la malchance de vivre, d'être élu, il y a commune ici, où avant il avait une très grande base et des gens qui le connaissaient. Aujourd'hui, je débarque dans la même commune, nous partageons la même base. Mais je parle aussi avec ces gens-là. Si je vous dis le nombre de déçus Martin Fayou à Sala, je ne suis pas là pour parler de sa vie. Ça ne m'intéresse pas. Mais si un jour, on vous parle qui est Martin Fayou, et aujourd'hui il a des problèmes. Il a des problèmes parce que la même base, il n'est plus tellement accepté. Parce que bon, moi je suis vrai avec les gens. Alors si vous, ça vous gêne, qu'il y en a là qui sont vraiment côté à monter à ma bénéwana et appeler ça l'espionnage, libre à vous. Un espion, par définition, si vous ne le savez pas, c'est quelqu'un qui œuvre pour un but et pour un intérêt qui à la fin et c'est toujours un intérêt financier. Au voyez bisangai soki dans cette opération qui n'a ça il n'a gagné ni. Au voyez si j'ai fait de l'espionnage, je l'ai fait pour le compte de qui? Au voyez bisangai, je l'ai fait d'initiative. J'ai parlé d'un groupe WhatsApp et si quand Azali, il y a des Pierre Maziza, Papa Roger Bazana, Katia groupe, j'avais prévenu. Il a pris des dispositions. Et je ne peux pas me présenter, je suis connu. Si on a une caméra, pour l'axe à côté, c'est chez lui, je ne vais pas faire violation domicile.
Maintenant, si ça vous gêne, la vidéo, je l'ai balancée partout dans les réseaux sociaux et je revendique la paternité de cette vidéo. C'est moi qui dis. Vous n'avez pas besoin de chercher une autre personne. J'ai dit que Ngaï n'a assumé, il y a relaxamonté ma bé à ma père. Si ça vous gêne, il y a des tribunaux. Allez-y porter Papi Tamba plainte. Vous portez Ngaï plainte et je viens de m'expliquer pour dire pourquoi j'ai fait cela. Merci beaucoup. Ok, merci monsieur Papi Tamba. Natango yo nazali koyebisa na bandeko bazali côté à boîte na makambo misusu bino bokomi comme ba point de vue ezali penza en dehors ya sujet o tozali kolobelela na butu ya lelo yango wana moyen na tanga yango ezali te. Pe na kusenga ete na bandeko bazali kokoma kaka makambo ya kofinga boyebaka ete eza nango na tina te po ete na lekisa makambo na bino bokomi bozali kolekisa l'air na bino pour rien. Na tango oyo na zongi bongo epai ya bandeko pe bazali na kati na forum na baluki bongo epai ya monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza na banzi outi kolanda monsieur Papi Tamba na nyonso tu oyo outi koloba topesi yo pe maloba tozwa point de vue na yo na lombangu penza s'il vous plaît. Oui, merci Papa Roger. Nakanisi ba événement oyo ngana landi yango banda tongo c'est par canal ya bateau tozala na bango en contact en dehors kutu ya monsieur Papi Tamba kutu na yaki kozwa banini na ye nakanisi après monsieur Papi Tamba nakanisi vraiment lelo na monique communication na côté ya majorité et marché moi moké na ko signaler yo ke ba image na yo erozo leka en direct na RTNC nga muna salaki capture à écran mon kaliboso na publié yango pour montrer que RTNC zo sala télé 50 zo sala. S'il y a des gens au boulot, c'est que la vie existe, la vie existe. Et puis na loba vraiment que bosali musala moko ya malamu le fait ya ko lakisa ba image tina ba marché sikonde na yebi ke 3 mpio di eza na 1000 francs. Zomon soso eza na 2500 francs. Donc au moni que l'information est passée. Nakanisi mort à bas chrétien, nous on a vécu ça en live. Ezate ke bazo ko apprendre biso to vivre yango. Journée wana récupération oyo opposition à sali nango ngana moni yango suka na mabe. Souka Yamabe. Parce que l'église catholique a renoncé qui ils ont compris. Bah, comprenant qui pourquoi ils ont renoncé. Et que l'opposition a le bibiso to maintenir to ça la marche, manifestation et là. Et entre-temps, la majorité avait demandé autorisation pour ça la manifestation. Et on a attendu que l'autorité à ville à Boyaki. Vraiment, mais c'est Papi Tamba, journal Elo, na Oloba Nabino, coup de chapeau, pour information vraiment est circulée, communication est là qui bien, na koki ko renier bino babilo kwanate. Nandeko oyo alobi que bosali espionnage, mais ndeko hôtel ezali lieu publicité. Mais ezali babiloko oyo on met à la disposition na public oyo bachaka na disposition na public ezali neti magasin ndenge moko nakanisi lelo soki okoti na magasin au filmer au vu bakopekisa yo. Mais il n'était pas interdit d'avoir ba image ya ninywana. Na ko ke ne lelo nga lobi a na osa la image de façon que na la qui s'appelle que Kinshasa ba supermarché ezali. Na ko ki ko sala yango. Ezali lieu public. Tout le monde a kabino awa ba photo ebele na ba boîte. Est-ce que boîte wana eza ya yo? Ok, on se prendre en photo na boîte na nganda moko boye na terrasse moko boye. Est-ce que ça y a eu? Donc, na point wana, on n'est pas entré dans sa vie privée,
ezali eloko oyo ye atie na disposition ya batu. L'hôtel il ne vit pas, ye avivaka na kati hôtel wana te, atande na disposition eza neti salle ya spectacle. Voilà, privé ezali neti na ba chambre. Lelo pe mutu akoki kokende azwi ba photo ya ba chambre, alobi ba chambre ezali kitoko ou ezali mabe na ba prix oyo yache. Ndeko na ngai, imagine-toi, moi j'ai été étonné. J'ai été étonné de voir que la chambre na Faden House ezana 200 oyo ya moins cher ezana $205 par nuit. 205. Ndenge ndeko papi azoko lobake c'est fois. Donc il y a déjà kuna eza fois 5. Alors que ma flat même awa na poto ba hôtel oyo ya Formule 1 na ndenge na moni standing ya ba chambre na ye ekokani kutu te. Ekokani te. Donc na ba prix wana bandeko na ngai Nathalie ba tonture na ba fenêtre, bon ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Mais ezali nde motema mabe ndenge batu bazokoloba. Émission monsieur Papi Tamba to sala ki lobby ezalaki sur base de ça. Biso kutu to senga ki que ceux qui bazolanda ya lobby ville mort Régie des eaux et salité, SNEL et salité, et que SNEL et salaté et pas inaye, Régie des eaux et salaté et pas inaye. Comme ça, il peut sentir ce que le petit peuple a vivaka. Erbino bozo pour imposer bango, ba condition ya vie en dengwana. Vous leur imposez, bobi mate, bobi naboui. Et ngana landi ba déclaration à ba maman et belé na ba marché, ba lobby. Eux, ils ont des provisions chez eux. Biso soki na te quitté, na koki kole sabana na ngati. Bozoloba na ville à Kinshasa. Moi ça ne m'étonne pas. Mais c'est Papi Tamba. Parce que 80 donc ce qui to lobby lelo au chômage ezali 85% basa na secteur informel. Ba oyo na niveau ya poto parce que c'est organisé, on va les appeler ce sont des indépendants. Mais na mboka na biso mutu akenda ko chaye na ye. Il se débrouille. Aïe. Donc, ce qui a bimité, ou ce qui a bimité jour wana, imaginez maman Amalewa, ou Alambi Madesu, elle va conserver ça comment pour que Ate Kayango le jour suivant. Donc, à BBC, fonds de commerce naïe, et baby malamoko. Maman Oyo Yamapa. La boulangerie Ningi, ça produit la nuit. Maman wana aye kobima na tongo. Donc à part ça qui commande naye, aye azuma panaye. Ce sont indicateurs, il y a la vie na Kinshasa et Mama Dilou. Ce sont ces mères là. La maman wana qui montre que la vie est donc ville et zoko vivre. Et l'élo je comprends plus parce que ce qu'on ose ménage mon 5 bana et que un parent qui réfléchit à comment le bateke n'a exposé ou un problème comme ça écoute à moi nanangai na ici comme susu ce qui likama ezwe la moi na tai nada. Donc ils ont joué sur la pitance et je comprends et je pense que demain Papa Roger Nassau sera retour côté na. Donc à Kanisi que lobby c'est à ce moment-là que bateau va constater mais ngai na côté na ngai ndenge balobaka na lopoto journée mi figue mi raisin. Donc je ne pense pas que ils peuvent se bomber la poitrine en disant que biso to réussir et lokwana na ndenge biso ba congolais to yebi que journée ville morte ezalaka. La journée a été une journée normale na koki koloba ndengwana et donc vraiment que bango ba réussir parce que c'était
demande na bango. Les fonctionnaires se sont présentés na balio na bango ya musala. Et c'est ça qui est important. Papa Roger na zone Seliomat. Ok, na tango yo na leki bongo na motuna ya Mama Mariam Filou. Avandi bongo na ville ya Paris na mboka France akomi boye. Akomi papi tamba na makambo oyo yo outi koloba na outi kolanda yo na ebite soki ezali penda makambo ya solo to ezali kaka ndenge bino batu ya pouvoir na batu ya opposition bozalaka na babiloko mosusu bolobaka mpona koprovoke baninga me nalingi natuna mpona oyo etali bongo likambo ya de pistolet oyo olobi ete bamonaki yango na kati na voiture ya Martin Fayulu. Me ngai nazali kotuna soki ezali penza likambo ya ndenge wana mpona nini service ya sécurité na biso bakangi ye na babiloko lokola bapistolet oyo ezali babiloko moko oyo ezali contre la loi pe olie bogarde ye po ete juge a attendre ye bozwi bokangi kaka bapistolet wana pe bozwi mutu bolibere ye. Bomoni te ke wana pe ezali pe mabe mingi soki likambo za koloba ezali penza ya solo o nazali ko remarquer tangu Diomi Ndongala aviolaka bana mibale bozwaka ye mbala moko botindaka ye na prison ebongo ye mutu bokangi ye na bapistolet. Nga nazali kotuna po na minute oyo nazali kolanda émission oyo ngai na mobali na ngai tozali kolanda pe tozali kokamwa ndenge toyoki révélation oyo ya koloba ete Martin Fayulu azalaki na 2 pistolets. Yango na toza kotuna koloba ke tango bango babimisaka bana batu na balabala bazalaka na baprojet na bango oyo ke bango tango bana babimi soki bana wana bakomi ebele baza na batu na bango tango mosusu ya confiance oyo bapesaka bango bapistolet na babombani quelque part mpo batiraka na population oyo bazali komarche après wana nyonso balobaka ete pouvoir nde eza koboma bato. Vraiment likambo oyo ngai nakamwe pe meme mobali na ngai oyo azali kote na ngai azali kokamwa na ndenge nini botiki Martin Fayulu alors que oyo asali ezali infraction moko grave malgré ki député na ye il fallait bakofre ye pona nini botiki ye. Ok, monsieur Papitamba Malobezele Painao, s'il vous plaît. Merci, Mingi Mama. C'est une question liée à la procédure. Dans Ozolobela, dossier Diomi Ndongala, il a été invalidé dans le Parlement. La Kanaki Mbalamote. Diomi Ndongala, Parlement, il a été obligé d'invalider vu gravité à la et invalidation à député et la décision à bureauté, c'est-à-dire décision à plénière. Or, au moment où nous parlons, l'Assemblée nationale est en vacances, rentrée parlementaire est à 15. Donc, les magistrats qui l'ont dit, il y a des gens à rechercher opportunité, il y a pour formuler des demandes, il y a levé. Si les députés de la plénière vont voter, va lever en gros, si ça va aller, si Kawana, là maintenant, va l'ongoli immunité naïe, et c'est là maintenant qu'on peut l'interpeller. Si le député va voter, à voter, malheureusement, malgré le fait de cette gravité-là, les magistrats ne pourront rien faire. C'est un peu ça la procédure. La procédure n'a jamais été facile à comprendre dans ma camion sort. Mais elle est un peu contraignante aussi. C'est comme un cas ambassadeur Moko, dans la France. Je pense qu'il y a eu qui était surpris dans le cas de viol, comme surtout qu'il était au niveau de la loi, mais protégé par l'immunité diplomatique, que le pays n'a pas voulu lever. On a renvoyé l'enfant à Mboka. On a renvoyé moi à Mboka, alors qu'il fallait pas kangaye. Mais c'est la procédure. Elle est comme ça, en matière d'immunité. Mais les dossiers, Martin Fayulu n'a même pas commencé. C'était une chance qu'à se mettre dans cette infraction pour la biseau parce que la justice maintenant va s'occuper et nous avons l'œil vigilant. Les arrêts à la photo, au moins le dossier est judiciaire, mais bon, parce que nous allons vraiment nous débrouiller. Tony Eba, la règle va porter dans ma cabo nini et dans la kati. Il faut doyer bayango, peuple le baron la peuple. Ngai maman, na le baron toujours que ma chance à moi,
c'est que dans un ministre était, dans un ADGT, je ne suis pas là pour jouer politiquement correct. N'a la loba na ngai. Je lumba la kede M23 na loba ki amo. Ma mnyoso meza nga na loba na ngai. Ya on a profité ko ibisa ndeko mususu wana ayiba yango ke namu na loba te likambo après ko s'avérer que na kosi. Parce que nazanga na tina okosate. Ma mnyoso to loba reza makambo o tozwata ko vérifier père oyiba ya solo. Merci beaucoup maman. Ok, natango topesi maloba epai ya monsieur profa de profa maloba ezali epai na yo s'il vous plaît. Merci papa Roger. Merci na papi Tamba. Puisque makambu donc papi Tamba tangwa lobaka. Et ça donc ce que professeur mais va comprendre très bien parce que ngai na tsaki moi liste na ngai ya ba réponse ya ba question na tout na ye. Mais au fur et à mesure azoloba ba réponse na reçoit. Au fur et à mesure azoloba na reçoit ba réponse. Donc naza kote na question moko retour na été kaka nde côté moko kaka nde naoki a répété 2 fois que il y a za muta ba pour le politiquement correcté. Mais alobi que Fayulu azalaki na biloko moko akolo bango te parce que c'est très grave. Donc il fallait apprendre à poka ngoto kangaka. Oh bon, na yebi que ce que ça peut-être pour na sécurité d'état bon. Na yebi te mais tout ça n'a besoin que donc to yo makamuni ni poto yeba c'est qui ces gens-là parce que ils sont là pour na peuple te parce que mutu tanga do tia coca. Celui coca, celui 2000, celui 2000 combien pour le peuple. C'est qu'il y a les peuple ils sont pour le peuple. À les peuple même écoute, on a pas toi un hôtel de luxe, moi chambre, il y a moi, oh là moi bien. Ce que comme ils ont 150 €, et ça déjà oui, donc on a la peine bien. C'est quoi $250. Donc on a que azawana pour profiter au comme la peuple n'est pas comme le citron ou bien aza pour aider peuple. Pour aller à il y a 20 € pour le peuple pour aider peuple. Maman Kabila, moi ça Kabila, il y a una Kabila va te demander comme mission va comme maman le temps. Il y a et là bango va faire ça la moitié. Donc on a que bango baza batumoko eza bien kaka dango ndenge to batu balobaka ke po ani bakanga bango te. Donc bakokanga bango te puisque tokoye bandenge nini bazali. Donc il faut batika bango basala ka ba bêtise sur bêtise. Comme ça peuple pas azoye bango malem puisque liboso bazali ko convaincre peuple. Mais plus bazo sala ba bêtise, plus le peuple azoye c'est qui ces gens-là. Donc on a que même na bateau ya kotoyo au moins par exemple le quoi bateau na ba mususu bazaka awa oyo bazake balandaka radio oyo tam so mona ayoki likambo moko le quoi ndenge o papi tamba lobike ba pesiki bango dernière chance yango yawa au moins bateau na batuni question te que pour à contredire papi tamba na tuni au papi tamba pese ba bonnes explications aux hommes donc à lobike ka yo zolo makambo boye tout ça pour à contredire mais à lingi des explications à comment tam ça ko jangu bien te donc à lingi ndayo kamo bien ndenge technique na ba sala donc baza batu moko fo baye ba que ba lingi na bango mboka te et puis fo baye ba que ndenge mutu moko lo baye que celui qui combat Kabila azo combattre directement Dieu parce que Dieu mutalinga jaza wana puisque so batalika ko banda babanda ko tia na bamilangi ko tia so ndenge nini ko sala so ndenge ko kanela ye combien de fois o batanta o ba déjouer azaka kawana combien de fois o garçon muzuzu alobaka o ba russe ba pesi information bo beta kololo azaka kawana pardon azaka kawana donc on mona que il fallait quand même tous les pasteurs batia qui est tête bango surtout mais surtout ba doit makofi na ba gorille donc il fallait pas comprendre que mutuana za mutu ya kosakanete parce que il est pas seul il est avec Dieu azara avec tandenga lutter ba mususu ba sega qui est tango azoko lutter pour na ko libérer nani oyo Kimbanga batu ba mais oh picture makamuni mususu Kimbanga takufoka mais il y a des significations wana te
bayebaki signification wana teke pourquoi il voulait libérer Kimbangu. Lelo Kimbangu c'est sûr aza na loboko na ye likolo na ye, donc il n'est pas seul aza ye moko te, donc bakobundana na bango ti bakobundana bakokala bango ye te. Donc nga soki nazalaki na bakini wana na batata wana oyo oyo apesaki communauté ya ville moto wana nakolo belenga ati me tata olemba te, vraiment olemba na kaka te. Donc ozomona ke asa bato moko nayebi te lero oyo boye ndenge tofandi boye soki bazoloba nini na soit bazolela peut-être lokola bandenge papi Tamba alobi ke dernière chance na bango yango oyo peut-être nayebi te, mais na sepeli kaka mpona baéclaircissement ya papi Tamba. Et puis donc napesi kaka continuité kende tout ça po victoire eza nango, donc ezomona nango mpe kaka yango na suki kaka wana, donc nazomisi bino maloba. Ok, na ntango oyo toleki bongo na motuna ya monsieur Gibson avandi bongo na ville ya Bruxelles na mboka Belgique. Akomi boye, akomi monsieur Papi Tamba na makambo oyo uti koloba, et surtout ngai nazali komona bato ya opposition oyo bazali kolinga ko provoquer ba makambo, mais en réalité na makambo bazali kosala bazali kolinga kaka po ete gouvernement esala likambo moko pona bango baluka raison. Na makambo oyo ndenge uti koloba ya deux pistolets oyo bakangi yango na Martin Fayulu, est-ce que azali moto oyo bino boko limbisa ye po na yebi ete Martin Fayulu azali moto oyo ata liboso ya bakamera azali koloba ete gouvernement etikinga mpe bazali kochante victoire, mais nayebi ete tanke ayebi procédure wana ezali en cours, aza mutu moko na coulisse akoki kobanda kokota mpona konégocie na justice mpona baluka ndenge nini bakoki kolimbisa ye. Po ngai nayebi Martin Fayulu bien na kati ya bato opposition, c'est un type vraiment peureux. Nayebi très bien oyo mutu kutu akoki kolobela ngai te, me ngai moko nayebi Martin Fayulu c'est un peureux. Yango wana nga nazali koloba, est-ce que soki aye na ndenge ya coulisse abandi konégocier po justice ekoka kolongola dossier wana to kotika masolo wana, est-ce que bokolimbisa ye to justice ekosala mosala na yango? Po nayebi ete na makambo Martin Fayulu asali soki ezalaki Joseph Kabila mutu asalaki yango ndenge nayebeli bato opposition yo jamais balingaki kutu kolimbisa ye. Yango wana nazali kotuna, est-ce que bato ya justice bakolimbisa ye soki aye konégocier na ndenge ya coulisse, ou bien justice ekosala mosala nango balandela ye na likambo etali deux pistolets wana oyo azalaki na yango na voiture na ye ezalaki kosala nini place wana. Yango lande ezali motuna na ngai soki ko répondre ngai, merci. Ok, monsieur Papi Tamba malobi ezali pa na s'il vous plaît. Merci Neko. On a confirmé vraiment que vous avez vraiment honorable Martin Fayulu bien. On est makambo tout loba. Parce que ce qui est vrai, c'est que à se rendre compte, il y a autour de l'Europe. Tout ce qui est affaire est étouffé, affaire est balancée. Parce que le bloc on se très bon. Maintenant, je vous ai dit que moi, je m'appelle Papi Tamba, je suis qu'un petit monsieur dans ce pays. Dans la fonction OSC, na obligation protocolaire. Et à moi là, je me permets de parler. Mais je n'ai pas de décision. Mais là, on se même dit que c'est vrai. Et quand vous avez un chef qui prend la décision, peut-être qu'il y a une décision appréciée à voter. Joseph Kabila, président de la République, a voté en Barakassi. Pour nous qui avons la chance de connaître un peu quelqu'un de Babylone comme Soussou, si on avait tombé terminement sur l'homme Soussou, même pour ceux qui ont récolté par vous. Déjà, pour lui, on a récolté à la mission. Alors, quand vous voyez quelqu'un être en mesure de travailler, n'a pas tout fingaï, n'a rien au sakarate, c'est que cette personne a une manière à oser. Donc, plusieurs fois, et yo peut-être, on a moins calme, pour ma même côté politique, pour ça,
choisissez parce qu'il faut avoir une discipline hein, devant vous. Donc, je ne peux pas vous dire comment on va finir ces dossiers-là. Mais je dis simplement que comme notre justice, ils ont affirmé de plus en plus son indépendance, je crois que la justice va suivre ces dossiers où les chefs de l'État n'ont même pas interféré. Voilà, merci beaucoup. Merci, monsieur Papi Tamba, monsieur Augustin Kakouji, Tozoapé, point de vue na yo, s'il vous plaît. Oui, Papa Roger, merci beaucoup, Nalandi Naboke Vignons. Vraiment, merci mingi na exposé à camarade Papi Tamba. Éclaircissement nyonso Olandi Yango. Na intervention la ndeko Msusu. Eza Nanzela. Na yambo na kopesa d'abord merci na service de sécurité na biso, la police na ba militaire na biso nyonso. Donc ils ont montré leur professionnalisme na kila etangité comme ils espéraient. Donc va opposer na biso. Et puis nazongi ici vraiment merci na Zambe Mokonzi nakoyoka lusambo na biso parce que baoyo baza kobondisa mokonzi ya mboka zali lokola baza kotia mosapi na liso ya Nzambe sont en train de combattre Dieu. Ils vont apprendre à l'air de pain. Bon, pour la kozongela makambo ya ba preuve oyo ba fait objectif oyo bakangi yango na honorable Fayulu. Donc akosamba ye moko. Donc ekoli mwa boyete. C'est pas un problème au bakoki kotika bon côté. Justice à Kolandelango. Justice à Landelango. Wana tozala ba commentaire mingi te. Donc les délit bakangi en flagrant délit, c'est lui qui va répondre à ça. Biso to yebi que il y a ça parlementaire. Musala na ye oto tindela ki na parlement eza rhétorique. Eza koloba. Ya za soldate azala kana ba revolver na maboko. En tout cas, c'est ça. Est allié. Alors, je remercie aussi la maturité à peuple congolais. Musala na biso to sala kaka ndenge bo na radio yo na côté kuna pa na mboka to continuer ko éduquer peuple na biso. Donc politique ya malamu ezalaka éducation ya masse populaire. Ko éduquer peuple ndenge mboka etambolaka ndenge ya kozala na kati ya mboka na yo. Ce n'est pas en appelant des villes mortes ou na kobuka biloko ya mboka ndeko sala politique ou en injuriant les autres. Non, politique est en wana. Alors, merci mingi Papa Roger. Biso tuzongi sika ka kuma pa nzambe oyo asali que baoyo balingi kimia te ba continuer kaka kozwa ba échec sur échec na mboka e continuer kokende liboso na mokonzi ya mboka loboka nzambe ezala na ye. Merci mingi nazongisi malo. Merci, monsieur Augustin Kakouji. Monsieur Lomaloma, Topesio Pe Maloba, Teo point de Vinayo, s'il vous plaît. Oui, merci bien, Papa Roger, pour la représentation Maloba. Il y a Mingi Yakoba qui s'est la Makambo, Papi Tamba, Ebisi Sopeza, Nazarangote. Mais, et loko Oyo, et ça, vraiment, Nenge, opposant, Maloba, qui est ville morte. Ville morte, d'abord, on va se dire, Balobinio, Balingi, troisième mandat. Mais na kati soko tali balamu et loko moko te zo laksake président Kabila alinga sa troisième mandat et loko moko zo laksate que badigi ba changer constitution mais sikoyo ville morte bango basenga kiwana ke to sengi ville morte pour boy donc nazo yeba te mikolo nyusu na fan na kala talaka atala ba mboko biso zaliao opposition
aidaka majorité o aidaka bato baza na pouvoir ke tala koto oyo so tosali boye ekokende malamu ke bino bozosala boye mais oyo opposition mobimba oyo ya Congo donc na comprenaka yango te nalingaka nayeba yango na kotuna mese Papi Tamba eloko nini au juste bato nyonso baopposant oyo babibengaka baopposant kaka bango kaka que Kabila a posé 3e mandat, Kabila a zalaté après 2016. Et le konini oyo ezako sala ke batunyi surtout bazala contre mutumoko. Bon, et le konalinga kana yeba vraiment est-ce que opposition à Congo ezali est-ce que neti mutuloko la oyo soki mwana zisekedi na yeba komoni malamu soki Félix soki pa Antoine mwana wana alingi nini na bomo inaye azomona teke tatala ya sa eshua yesi koyo azako luka soki eloko nini ke azala na opposition sikoba IDPS wana siko soki palangani ye aosuka wapi eza déjà kuto ya palangana bon yango na Papi Tamba vraiment soki ozonga na ligne pardon pela alobela biso nanu eloko nini oyo babengi opposition na kati ya République démocratique du Congo est-ce que opposition ezali ou bien ezate pour les autres personnes mawa vraiment mutulokola Vital Kamerhe alors bala Fayulu nini ke Fayulu nengo zawana o komi vraiment donc Kabila tio kaka kombo ya Kabila tio na top donc siko bato bakoyeba bien est-ce que yemo Vital Kamerhe azwaki 8% la élection présidentielle bongo ye oyo soki Martin Fayulu wana ye nana yebiye Martin Fayulu yebani ata mukete la kati ya Kinshasa wana po na yebite eloko nini vraiment Papi Tamba beka opesa biso no bon asa mwana bato Papi Tamba sa loba yango pourquoi mutu moko bato juste bazaka contre likambo ya na mutu moko kaka ke 3e mandat mutu alobite ke osala 3e mandat bon siko balingi nini opposition eza eloko o epesaka ba idée na pouvoir que tala koto yo to sala boy allez pouvoir pas le bon en tout cas idée la minimum malamu to sala boye pour mboka ke liboso oya bango kaka Kabila yakwana Papa Roger donc muto sala nga pasi moi na continuer kutu mulaye zate merci Papa Roger azokso maloba. Merci, monsieur Loma. Alors, on a baluki bongo epai monsieur Claude Moussaï. Monsieur Claude, na banzi outi kolanda, ndenge nini bandeko ba outi koloba, et surtout na makambo nyoso tu outi koloba ma. Na lingi kotuna yompe motuna moko. Monsieur Claude, na makambo oyo ndenge ba outi koloba po na Martin Fayulu. Étant que un député, est-ce que ezali permis na un député azalana de pistolet na kati na mutuka na ye ata kutu balobi ete ezali ntango mosusu mpo na sécurité na ye mais soki mpo na sécurité na ye akoki kozala na garde moko mpe munduki moko me oyo ekomi baminduki mibale yo okoki koloba nini mpo na yango epuis likambo oyo susu ndenge balobi bakangi ye na batelefone portable ebele oyo azalaki na yango akosala bamessage mpo na konduka kaka ndenge nini ya kodestabilize mboka. Est-ce que pour nayo batika ye po azali député ou bien ebongi malamu justice sala musala na yango pour na ekoka kozongisa ye na nzela po ete bamakambo ya azali kosala étant que un député est-ce que azali na liberté ya kosala nyonso alingi to pe azali na ba limite na ye na pesio maloba to kapé point de vue na yo s'il vous plaît. Merci Papa Roger tukanga na kozongisa boye mibeko ezali mibeko moto moko azaka ya likolo ya mibeko azali te bamboka okuto fandi eza bamboka oyo donc makambo efanda mais tozomona ndenge bautorité mosusu mpe ya bamboka oyo to baministre na bango badepute na bango donc lo eza loi tomonaki oyo nani Toscane ya France tomoni nde bakangi ye nde basambisi baza ebele donc niveau ya Fayulu kutu eza te mibeko ezali mibeko epesamela moto nyonso
Tozomo aba président de la République nous soupe azo passer na bar côté à Samba. Alors un Fayoulou. Donc je pense que ezakutu mituna otokoki ko mituna totungisa mutute. Donc yaza moto moko il faut justice na biso et sala mosala na yango. Donc na mukola lelo oyo lokola ngai daza kozela na yeba ndenge le kaka na ba diomi awa nde bakanga bango. Donc il faut akangama. Il faut kutu donc oyo kutu ye na sima makambo belé le cas il fallait Fayoulou déjà akangama. Mais Dieu merci au monika ka du fait que ba pesa ki bango moi liberté wana l'air moko ba makambo susu ba koma ko sala bakoma komi mona kibongai mais lelo toza isu na posa kibongai wana te nga personnellement na osenga na justice à Congo et sala musala nango. Fayoulou azali comme tout un citoyen congolais. Donc loi oto mibeko o eza na buku ya mibeko ya Congo Fayoulou pe aza na kati. Je pense que ezelo moko tutomi tungisa te tomi suisse ba mitute. Donc Fayoulou ndenga zana na ba oyo ba ndenga kani po aza ni aza militaire te, aza soldat te, aza policier te, aza agent de sécurité te que bakoki kopesa ye monduki. Osomona yaza moto yo totindi na parlement po akendo lobelela biso. Po peuple nyonso ta ko kota kuna na parlement te po akendo koloba. Mais alite que biso toyebisi zo manduki yo ndoko do bundela biso na manduki po monduki pa Fayoulou tina na ngwezani. Donc baza bato yo bazo pesa ba arme même na bakulu na mususo bazo bimako bayaki na ba arme eza bango. Donc nini ya mulai ba ku muso zo sama na kata ba niyo ba kuluna ba koteli biso ba gina ba tenina minduki. Donc biloko wana donc eza déjà na kata ya Congo. Donc lokola ya zana do il faut ba kangaye balanda ba makambo donc bandi na bango mobimbana donc vraiment biso to na posa to yeba na sima eloko nini ezali quoi. Donc eloko pena ko luba mingi ezate papa Roger mibeko eza mibeko. Moto moko te azaka na likolo ya mibeko. Donc ndenga zana il faut asamba. Donc eloko na koyi ko lubaka yango wana papa na ngai. Merci beaucoup. Ok, merci monsieur Claude Moussaï, monsieur Pierre Maziza, topé chopé maloba, kaka na motuna oyo ndenge na utai kotuna na monsieur Claude Moussaï, tozo pe point de vue na yo, point de minute na biso, tokomi konage vers la fin, malobezali pa na yo, s'il vous plaît. Oui, merci papa Roger. Nakanisi ndeko Claude auti koloba malamu. Nga na moni émission auto salaki lobby. Ezali na koloba oya lelo ezali continuité nango ba opposant na biso ba réaction na bango ezali signe ya échec na bango parce que déjà nga na suivre des événements oyo banda tongo à ce que monsieur Papi Kamba outi koloba concernant Martin Fayoulou c'est grave na comportement na ye. C'est grave ce qu'il détenait. Ngai, je m'imagine na ndenge bakutie na babiloko wana. D'abord un député nyonso azalaka na policier moko na sillage na ye pour la sécurité na ye. Nakanisi, ces policiers là aussi c'est quelqu'un qu'on doit nécessairement entendre aussi. Fubayo kayepe. Parce que yende mutu azan a droit à comporter armes pour la sécurité de M. Fayoulou. Et bongo sikoyo, ceux qui on retrouve de tels éléments dans Fayoulou, il faut que balandela azui yango ndengeni et côté là qui par qui. Et lui, il a négocié comment pour avoir Babilo Kouana. Il va jusque dans le Parlement.
Mais un jour, si on ne le contrôle pas à l'entrée du Parlement, Goyo qui a assassiné Bat. Donc c'est grave, c'est grave. Donc je manque même le mot. Nakanisi justice, il faut balander la yango. Immunité, il faut les la lever. Si ce sont les choses qui sont vraies. Parce que Bango toujours, à la fin des comptes des alaka, Bakosi, parce que Ngai Herbalobi, on détient mes objets personnels, et il ne dit pas. Et puis dans Monaki, ce n'était pas le même Martin Fayounga Lobi. Oyo Bakuti et pas c'est encore grave. Donc Oyo Ezali, même jusqu'à présent, il ne sera plus le même Martin Fayoulou qu'avant. Parce que Oyo Yé Sali, Oyo Bakuti et pas il ne s'attendait peut-être pas. Mais Ngana Yebaki que il y a quelque chose de très grave qui se prépare dans Mbo Canabiso. Qui se prépare dans Mbo Canabiso. Na yebisa ki kuto, mais c'est papi tamanga lobi papi. Moi je me retire dans groupe à WhatsApp parce que je suis tellement en colère. Na yebisa ki est. Lobi vraiment je suis tellement en colère, peut-être na ozonga si je me calme. Parce que na monaki na niveau ya batu mususu na koti na Twitter, je vois ndenge batu bazo ko annoncer alors que ce sont des gens qui ne devaient pas avoir telle attitude. Yo osa journaliste qui na Okapi radio Okapi radio oyo etangami ke ezali neutre, mais osa une attitude vis-à-vis à pouvoir ndengwana. Moi je trouvais ça trop grave. Parce que l'élo, même la RTNC, n'enge batu ba kritikaka. Parce que il y a des gens qui ont même dit na batu ke bota la kuto RTNC te bota la télé 50 t. Donc vraiment na kanisi na rentrée parlementaire, il y aura levé à immunité et que Bayokaye. Monsieur Pierre Maziza, s'il vous plaît, natanga message à monsieur Thomas Ekofo. Avant di bongo na ville ya Rome na mboka Italie a komi boye a komi na makambo nyonso tu oye ndenge uti koleka ezala ndenge arrestation ya Martin Fayoulou Salamaki. Tosi toyebi na biso na côté opposition ke mutu oyo ateki Martin Fayoulou ezali bongo le vieux Gabriel Mokia ye azako kanisa sort na ye oyo babwakelaki ye ya AVC azako kanisa on dirait na kati ya opposition Martin Fayoulou nde azikoki kozala auteur ya makambo wana malgré azali koloba yango na CC yango wana akomi kosala ba makambo susu oyo ye azako kanisa tozali koyeba teke yende mutu akotaki en communication na service ya sécurité. Mais le vieux Gabriel Mokia a sa attention pour akoya kosimba moto na biloko oyo azali kosala. Ok, monsieur Pierre Mazana Zongselo Maloba, s'il vous plaît. Mais Omoni, Papa Roger, on porte des accusations sur des gens comme ça. Et Yepe Moutou, donc ceux qui azala qui koutou na Kinshasa, parce que nous, tels que nous sommes là, tous ont information na Moutou azana sur place. Mais hier azana Italie, ayebi makambu nyonso ndenge nani ake kote ka ba makambu na pouvoir. Alors que Mokia lui-même s'est dit Moutou azali vrai opposant ezali. Alors lelo ndeko yo ozali wana na lobaka kaboyi. La majorité actuelle où ils ont le pouvoir à niveau du gouvernement central. Parce que là qui minoritaire dans la ville de Kinshasa. C'est Fayoulou qui a voté pour André Kimbuta. Il y a André Kimbuta Lelo, Aza gouverneur de la ville. Et ceux qui ils s'attendaient à quelque chose d'autre, il a été peut-être déçu et que Yangonde a commis ça opposant. Et il a été élu dans la liste.
parce que les lots bato ebele balobaka ke Martin Fayulu aza député ya ici ya SID, mais il a été élu na liste ya 7 ezalaki structure mususu, 7 ezalaki structure mususu en dehors ya SID. Donc okoki comporter accusation sans preuve comme ça sur Moutou Abatu Mokia, il venait de peut-être à participer pour tout na réunion ebele, il est tombé malade. Quand tombé malade on a fait AVC, on accuse les gens babetinga kibota boye, mais yemo ko no palobi que je n'accuse personne, mais babetinga kibota. Donc ozomona AVC ezali lelo papa Roger mutu mususu yo koki kopesa mais tellement que tu as haine na motema na yo envers batuana et koki ko sala yo pe fait andingwana et ko sala yo est fait. Donc okei penza ko lala, tu es tellement traumatisé que au sali AVC na butu ça arrive tellement que yo ngalelo yo batebele mutu nyonso akoko okende akutani na mese Papi Tamba na kini alobi atokende na nini yo abordé ye mais bokei na restaurant olobi j'ai donné à Papi Tamba l'occasion de m'empoisonner olepe biloko bandi ko sanza bake batali yo balobi mais muto il a été tellement stressé que boum nakoloba anecdote moko bakei na tango ya Mobutu, un groupe de politiciens bakei na Guado bakomi kuna on leur bayambi bango journée mobimba yo longwe Kinshasa okei kuna biloko kolia Mobutu nde ko présenter bino, mais le vieux Mungulu Diaka akoyi malade andeki. Le vieux Mungulu Diaka akoyi malade andeke batu bazo kotuna alobi kisi kaka oyo ko salisa ngai eza na mwasi nanga basalisa ngaka na ndenga bokoko. Mobutu a dépêché avion na kati ya avion Mungulu Diaka ayebisi bango alobi muto to finga ka tongo midi pokwa apesi biso biloko kolia bino bolinga kolia menga na sauver bino akwei penza fulu les autres bimaye na mboka lobi na sauver bino otika ngala nazana nga bien bazongi Kinshasa. Voilà ba traumatisme mususu, les gens se craignent batu mususu bazoko mona ngai na sala exploit, c'est à moi à assassiner Joseph Kabila et kozala exploit yangonde ba Martin Fayulu bazoki no mona na parfois na manduki. Mais moi na batu un innocent peut-être le loboko na yo ekolenga yo koyeba te ce qui va te retenir, et il faut s'imaginer il a ça depuis combien de temps. Babiloko ebele na kati ya palais du peuple, le président vient ba session na bango o basala parfois na ouverture, il y a des invités et tout ça. Peut-être azalaka na yango. Mais monsieur Pierre Maziza, soki totali malamu na onyosu oyo tozali koloba na kati na esika oyo tokosenga na service ya sécurité ya mboka na biso ba doubler penza ba effort ya makasi po ete na mokolo mwa lelo tango tozali koloba kaka pona monsieur Martin Fayulu ndenge nini bamoni ba arme epai na ye, toyebi te wana ezali kaka pona etombe epai ya Martin Fayulu, toyebi te soki badepute mosusu mpe bazali na yango. Donc yango wana tozali kosenga ete na service ya sécurité adouble penza ba effort ya makasi po ete criminalité ekoki mpe kowuta epai ya baopposant mpona balukaka baraison ndenge nini ya kokosela gouvernement en place. Bandeko ba bolingo, vraiment merci à mingi minute na biso ekoki topesi bino ba merci pona masolo oyo monsieur Papi Tamba amemelaki biso mokolo ya lelo, topesi bino vraiment ba merci à mingi na ndenge bozalaki na biso uta ebandeli
te na ndenge tokomi na moma oyo topesi mpe merci ya mingi na bandeko nyonso oyo bazalaki na kati na forum. Merci ya mingi na bandeko nyonso tu balandi biso kote ya boîte mpe na confiance oyo basalaki na biso mpe tolobi ete bandeko babolingo tokomi na suka ya masolo na biso mpe tokosenga na bino bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zoumel 1000. Merci radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi botuna nga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zoumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zoumel. Avez raison aïe. Président Bonise, Tuzola Sananga, Betona Beto Mosaïko Yoyo, Luzolo Yoyo. Aliansi Mokomba Koba. Aliansi Mokomba Koba. Allez, touchons ça. Aliansi Mokomba Koba. Aliansi Mokomba Koba. Jean-René Kolo, Mamalantu. Aliansi Mokomba Koba. Aliansi Mokomba Koba. Aliansi Mokomba Koba. Papitolas. André les Safoutiers, Adas, Kimabita, Alain Jabba, décidé de faire. Yari Kilumbu, Beka Bangobigoko, Ko, Samy Sasseur, Nono Makandila, Fier, Jean-René,
l'école Moulouba. Horizon Massamba. Désiré Lomba Obama. Lando Batibuka. Hilaire Mabelonga. Osaka. Hubert Betamona. Kati Betamona. Merci mingi www.zoomelmil.com ezali wana pona bino na banzi ete bokozala dossier sima ya banguka nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.